Mwana mboka azokata nga suki. Mbote mwana mboka. Mbote. Kombo na yo nani baye bazolanda yo nanga toyeba. Kombo na Toto Efungola. Awa toza na mboka nini mwana mboka soko répondre biso. Awa toza na fruit d'ici précisément na ville à Cape Town. Non, pour ngai nazo regretter pour na ya na fruit d'ici te, nazo regretter te. Donc pour ngai nzila nanga na fruit d'ici les anango bien, zanango malamu. Il y a un problème à ta moquette. Depuis 2016, déjà bien, ici déjà bien, déjà malade. Les Congolais, bien, ça dépend de mutua marché na même ma vie mais vie à Congolais bien, il y a un problème. Selon les autres dépend de na mutu. Non, selon les opportunités na fruit d'ici par rapport na mboka na biso. Oui, selon ngai biso ba Congolais tolingani. Selon ngai tolingani parce que tolingani po na awa na fruit d'ici ceux qui Congolais a eu problème okomona ba ka ba Congolais. Ceux qui ont contribution okomona ka ba Congolais. Topesaka c'est tolingani. Tolingani vraiment tolingani. Donc bon, nga na regretter kaka, na regretter ka ba bituma mboka nanga ba ndeko na ba okufa donc ezosalanga passe, ezosalanga passe mingi. Okoki kopesa lokola conseil na Fachi na gouvernement na nini bakoki kosala pona kosilisa guerre ya est ya Congo. Nini bakoki kosala pona kosilisa pauvreté na kati ya Congo. Nini bakoki kosala pona kopesa ba Kongomani, ba Congolais misala na République démocratique selon yo. Ah bon, selon nga vraiment ozokotanga mi na politique donc kuna moyen vraiment na répondre question na yo ezate kuna na libako. Merci mingi mwana mboka toujours respecter ba invité na biso ndenge toujours Nous avons toujours une spéciale diaspora congolaise na kati ya Afrique du Sud, naza na kati ya salon na yeko kata su. Mais ce qui yango na yeko kata yango epa bandeko na biso ba congolais. Oyo bino boko benga communauté congolaise to diaspora congolaise. Donc tout fait to solo la bazo kata na su ko moni biso bato ya mabanzi. Sengeli to aka ko ba bonisa biso mandefu na mabanzi. Mais mwana mboka zo kata na su ya mbote mwana mboka. Mbote. Kombo na yo nani baye bazolanda yo nanga toyeba. Kombo na Toto Efungola. Awa toza na mboka nini mwana mboka soko répondre biso. Awa toza na fruit d'ici précisément na ville à Cape Town. Tozali na Afrique du Sud na ville à Cape Town batata ba mama bandeko bolingo. Depuis quand ozali à mwana mboka? Naza depuis 2016. Mwana mboka azali na mboko depuis 2016 selon yo. Boni Afrique du Sud, les amalam que ça m'appelle. Non, Afrique ici déjà, bien, Afrique ici déjà bien, les amalam. Selon moi, l'amboka Afrique du Sud, les ali malam, mais ceux qui te comparent Afrique du Sud na Congo par rapport à ba opportunité à biso ba Congolais. Ici gani les ali malam selon. Non, selon gai opportunité ça. Na Afrique du Sud par rapport na mboka na biso. Opportunité za na kati Afrique du Sud par rapport à mboka na biso selon moi na mboka na banzi ete mituna ezali yanga ibiano ezali ya ba Congolais. Yebisanga na boni vie ya ba Congolais na Afrique du Sud ezali malamu to za mabe. Non, vie ya ba Congolais ça bien ça dépend ndenge mutu na mutu a marché na même ma vie na mais vie ya ba Congolais ça bien, il y a un problème. Selon les autres dépendent na mutu. Mwana mboka lobby ezo dépendre selon mutu na banzi bozo sosola maya koloba makasi mais nakutani na bana mboka misusu bazoloba ete mboka o ezali mabe po na ba étranger biso ba Congolais. Est-ce que ozo regretter pour nini waji na mboko Afrique du Sud? Non, pour ngai nazo regretter pour na ya na Afrique du Sud, nazo regretter te.
Donc pour ngai nzela nanga na Afrique du Sud eza nango bien, eza nango malamu. Yana problème ata mokete. Siko nino koloba pona ba Congolais bazoloba ki Afrique du Sud ezali malamu eleki Congo na nyonso na ba opportunité na organiser vie donc selon bango Afrique du Sud eza poto. Vous êtes d'accord na bango ou pas? Donc koloba poto c'est trop dit. Afrique du Sud ya mboka ya développer par rapport na mboka na biso ba tiers monde donc toko comparer yango te, toko meka comparer yango te. Est-ce que ba sud-africain balingi bino ba étranger na mboko? Bon, balingi biso parce que tozana bango balingi biso. Tozana bango malgré tout moi ba désordre ezalaka mais tozana bango ça veut dire balingi biso. Merci mingi mwana mboka ozo répondre biso na bwanya pe maele et puis na banzi ke ba Congolais tout bazo lando mokili mobimba ezala na Afrique na Amérique na Europe bazo sepela na biano na yo. Merci pour na repesa biso temps mais nino koloba na gouvernement congolais na ambassade congolais ambassade na biso ya Congo ezali awa o ezali komonisa ba Congolais pas pona masolo a passeport ba famille belé baza affecté misala ebebi pona passeport nini yo koloba na gouvernement pe na ambassade ah vraiment côté kuna donc moi libaku eza na eloko oloba te côté kuna vraiment na moi libaku na koloba eloko moko te. Merci mingi mwana mboka biso tozo tosa ba invité na biso tozo respecter bwanya pe maele ya ba invité na biso eza droit na yo ya ko répondre eza pe droit na yo ya ko répondre te. Mais est-ce que ba Congolais balingani na mboko? Est-ce que tolingani na mboko entre nous ba Congolais selon yo? Oui, selon ngai biso ba Congolais tolingani. Selon ngai tolingani parce que tolingani po na awa na Afrique du Sud ceux qui Congolais a eu problème au komona ba ka ba Congolais. Ceux qui ont contribution au komona ka ba Congolais. To pesaka c'est tolingani. Tolingani vraiment tolingani. C'est que tolingani et ya mwana mboka mais koloba ni na ba Congolais bazoloba ki tolingani te toinani tozobomana mitema mabe entre nous. Bazokosa to bazoloba boso. Non bon mitema mabe soit iza boena boye iza partout. Iza côté nyonso moi ba mes attentes izalaka biso na biso mais tolingani vraiment tolingani bolingo ezali tolingani bolingo ezali mais nino okoki kopesa lokola conseil na ba Congolais oyo bazolinga koya na Afrique du Sud to baza na nzela bazolinga koya awa selon yo baya to baya te soki bakoya mpona nini soki bakoya te mpona nini? Non selon ngai donc tokokanga mutu te mutu na mutu a chance na ye mutu na mutu toyebi te place vie ya mutu na mutu ekobonga oyo nzela na ye eza bien oui aya o amoni ke donc ezokoka te epa na ye oui afandi ya problème te. Merci mingi mwana mboka tozopusana na suka mbula 2024 mais message nini oza nango na bakongolais ya est ya République démocratique du Congo oyo bazali bavictime ya guerre oyo ezali impose pa na biso epa ya Rwanda na Uganda presque 30 ans yango oyo bamama baza violé basi na biso baza violé bandeko na biso abasi baza violé bapapa bandeko na biso bazokata bango mitu baza na pasi mikolo nyonso message nini okopesa na bango en tant que congolais en tant que mwana mboka? Donc bon nga na regrette kaka ba bituma na mboka na nga bandeko na nga bakokufa donc ezosalanga pasi mingi ezosala mwana mboka pasi mingi lokola bakongolais nyonso tu tozali na pasi mingi mpona pasi oyo bandeko na biso bakomona na este ya mboka na biso République démocratique du Congo mais mwana mboka mbutu eza na kati ya Congo ebele pamba te mwana mboka tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na lingomba na ye union sacré bazali na proposition ya koréviser constitution soit kosala révision constitution bamisusu balobi bazolinga bachange donc division ezali entre opposition na pouvoir makanisi nayo ezali misiri yango ozolinga barévision to bachange selon donc bon selon ngai basola kaka bayokana basala eloko moko oyo ezala bolamu mpona mboka na biso donc wana message na ngai mpona question otuni ngai. Merci mingi oyo ezali presque question na biso ya suka mpona interview na biso ya lelo
nini okoki kopesa lokola conseil na Fachi na gouvernement na ye nini bakoki kosala mpona kosilisa guerre ya este ya Congo, nini bakoki kosala mpona kosilisa pauvreté na kati ya Congo, nini bakoki kosala mpona kopesa bakongomani bakongole misala na République démocratique selon yo? Ah bon, selon moi vraiment ozokotanga mi na politique donc kuna moyen vraiment na répondre question na yo ezate kuna na libako. Merci mingi mwana mboka tozo respecter ba invité na biso ndenge tozo beta c'était toujours eza droit na yo ya ko répondre soit ya ko répondre after in samo ndema kati batata ba mama bozo comprendre que tozo na kati ya salon de coiffure pe musala ezali ko sala na bo comprendre biso mais tozo na suka mbula bambote na bao ya yo fwani ezala na Congo ezala balinga oyo ebani na bango kopesa bango bambote te bazoka yo miproje pana mo. Oui, na pesi na mbote liboso na baninga baolanda biso awa. Na pesi bambote iso ba mutu nyonso aolanda video na biso. Oui, na pesi bambote bo s'abonner vraiment. Na pesi bambote na batu nyonso ezala o bazana Congo wapi wapi na pesi bambote na batu nyonso. Merci mingi mwana mboka, mais avant aussi s'interview na biso opesa adresse ya bisika tozali pona ba congolais o bazanzinga zinga na Cape Town, les ala Salt River, Maitland, Cape Town, pourquoi pas Cape Town no mobimba. Baya kokata suki pona ko soutenir bana mboka pamba te. Balobi sengeli to lingana to lingana na bizale c'est par rapport à ko soutenir bande ko na biso baza ko biso. Pesa adresse ya salon ba congolais bazoka. Oui, salon na biso ezana Woodstock Victoria 209 chez Siko en diagonale na KFC donc boya ebele to kata bino suki très bien de façon nous surtout olinga to sala yo donc boya soutenir eloko mwana mboka et ko sala bien na biso ba congolais ça biso bien na biso ba congolais vraiment boya ebele vraiment to la sabolingo ngo o biso ba congolais to sala nango ndenge ba mususu baza awa bazo sala donc boya ebele Victoria diagonale KFC salon Chico ezawa na place oyo place nyoso lingi modèle nyoso lingi bakata yo bako sepelisa yo ba coiffeur vraiment ya kitoko bazali. Merci mingi batata ba mama bande kwa bolingo na banzi bolandi mwana mboka ndenge apesi bino message boya bino nyonso tu aketan mobimba bacoiffeur ya ndenge na ndenge bazali awa bazali professionnel bakokata osuki na modele nyonso olingi awa bakokata basi nyonso tu mindele bayindo bandundu bato nyonso tu bakoya bakokata bango suki nga bazokata nga suki bomoni ndenge na yaki ntango bosilisa bokomona ndenge na kobima kitoko. Bon merci mwana mboka tosilisi mpona lelo. Ah merci beaucoup, merci vraiment na sepeli na o sali mpona salon na biso donc na sepeli makasi sepeli vraiment tokuta nso mbala sima. Nalingi pe na profiter mpona koinforme bino ete mayangani na Politique TV tozali na ba service ebele tozali ko rendre na bino population congolaise to communauté congolaise ya mokili mobimba. Kasi mingi ya Afrique du Sud, ya Mpumalanga, ya Jobour, ya Deben, ya Port Elizabeth, ya bisika nyonso tout. C'est-à-dire soki ozali na business na yo osalaka business songolo to pakala to ozana ba activité na yo songolo to pakala ozali na posa to salelo publicité eleka na chaîne na biso mayanga na Politique TV pamba te tozali na audience bato bayeba business na yo pe bameka koya na business na yo contactez biso numéro na biso eza na se wana contactez direction commerciale ya mayanga na Politique TV bakosolola na yo tokosalelo musala ya qualité tokosalelo musala professionnel avec bolingo pe patriotisme nyonso topesi yo musala na yo et soki olingi okende kochango na ba chaîne na yo to bisika songolo to pakala ozali libre et soki olingi to banda ko lekisango na ba émission na biso surtout tozo sala pamba te tozali na audience na ko beta sete okobenga toujours direction commerciale ya mayanga na Politique TV toko solola et puis makambo ekoleka malamu wana ezali point ya liboso koya mibale na lingi ko bakisa lisusu boye mayanga na Politique TV maison média tozali pe na département o ezali ko couvrir ba événement na bino nyonso tout ezala ba événement ya esengo ezala ba événement ya mawa tozali wana pona ko accompagner bino
na kolela na bino na kosepela na bino tozali wana mpona koakompanye bino. Soki ozali na matanga ke oza na posa to salelo video to film ya matanga mobimba, benga biso toujours direction commerciale, tokosolola tokoya tokosalelo musala ya qualité pe tokopesa yango. Soki oza na posa eleka na chaîne YouTube na biso Mayanga na Politique TV, tokosala yango me wana ekozala lisolo mususu. Soki ozali na anniversaire, ozali na fête, ozali na mariage, ozali na biloko nyonso tu ya esengo ke oza na posa etikala na film, benga biso tokoya tokosalelo musala ya qualité pe okosepela. Ndenge na lobaki soki oza na posa eleka na chaîne na biso tokosala bongo me wana ekozala lisolo mususu. Na banzi yete pona lelo na suki awa ezali ba service ya liboso ona eli bino pona ko expliquer bino po boyeba ete Mayanga na Politique TV e awa pona ko servir bino. Merci mingi pona bolingo na bino. Boko bana ko s'abonner na chaîne YouTube na biso, bo partager ba émission na biso, bo like biso tozali bana misala na bino. Nazali Patrick Chimanga tata ya Mayanga ni mwana ya mama Christine Kalanga